Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir les enfants de Dieu, bonsoir bana Nzambe. Ezanga lisusu mwana musana tata Nzambe nakomba mamela Nathalie. Pourquoi malamu Nzamba batela bino, Saint-Esprit akovoe bino, Saint-Esprit sala bino bolamu, Saint-Esprit visite bino, Saint-Esprit azwa kita bokonzi, atsana kati na mitema na bino, avanda pota revela kabino, bolamu na etango noso bisika nyoso. Na pese Nzambe merci pour na pema na bomo na yo mutoko zokazo talangai pe na pema na bomo na ngai pe na libota na nga mobimba Nzamba bule moki na likolo na se a couvrir bino na protection na ye na sécurité na ye o leki ba sécurité nyonso na se na moyo ezanga susu mwana musana tata Nzambe Nzambe molio mo santo na pese confiance Nzambe molio mo santo na ye ko collaborer na yo na tike am na nge collaborer na yo na tike esprit na nga nzoto na nga makanisi na nga nyoso tu ya ngai e collaborer na Saint-Esprit merci Nzambe abule moke na likolo na se na ye ko kabona susu vérité bolamu oyo pesaki na ngai pote na pesa libota na bana Nzambe tike to batela mutu moko na moko ofungola mutu mwana moko na moko matoi na molimo mis na molimo pote bayiba ko comprendre message oyo na le Bible merci tata Nzambe merci Nzambe molio mo santo bolamu ya lelo eza lisusu nini toza susu lelo le 26 mai 2024 bolamu oyo na yeko kabana bino Nzambe apesinga bolamu oyo Nzambe apesinga bolamu oyo bolimbisanga bandeko nazota na kati ya livre nanga place na komaka Nzambe apesinga bolamu na ye oyo le 24 mai 2024 le 24 5 mois 2024 nayoki voix elobi na ngai boy Nzambe alobi il faut ko collaboraka na Saint-Esprit na répéter lisusu nayoki voix elobi na ngai Nzambe alobi il faut ko collaboraka na Saint-Esprit na lamuki na komi wana ezalaki le 24 mai 2024 na kati ya butu lere nalalaki na pongi nayoki voix ezoloba na ngai Nzambe asalanga ngola fungolanga matoi nayokaka na bomoto boy pe nayokaka na matoi na molimo na ngai soki na Nzambe azali koloba na ngai na lamuki na komi toyei kokoma le 25 mai 2024 le 25 mai 2024 na ba 7h20 minutes nayoki Saint-Esprit azali kolobela lelo tozoba makambo na Saint-Esprit alobi na ngai boye Saint-Esprit azoloba na ngai boye yo teyaka kaka makambo oyo ngai nazali kopesaka yo Saint-Esprit alobi na ngai boye le 25 mai 2024 na ba 7h du matin na lamukaki nazongi susu kolala nayoki Saint-Esprit bandi koloba na ngai Saint-Esprit alobi na ngai boye yo ango nani ngai mama Elijah yo teyaka kaka makambo oyo ngai nazali kopesa yo na lamuki na komi le na komi makambo oyo après ça nazongi susu kotia moto na mbeto na bandi kosala susu na Saint-Esprit na poser Saint-Esprit question na lobi na tangi kombo ya bato misato ya basali na Nzambe minene na mboka Kongo na tangi kombo ya bato misato na tuninga bi Nzambe molio mo santo est-ce que bato wana batata wana mikolo misato bazali penza basali na yo ya solo batata wana misato est-ce que bazali basali na yo pende ya solo mbala moko automatiquement Saint-Esprit bandi ko répondre ngai boyoka makambo Saint-Esprit a répondre ngai mokolo tata Nzambe ko pesa nga permission na tanga kombo ya batata wana misato bobi batata misato nazali koloba boza batana mayele bobi batata misato nazali koloba boza batana mayele bobi batata misato onga nazali koloba Nzambe molio mo santo a visite bino a lakisa bino ba image batata wana mbala moko Saint-Esprit bandi ko répondre ngai boy na tuni Saint-Esprit ebongo pona batata wana misato bazali banani
mbala moko Saint-Esprit abandi koloba na ngai bango bateyaka ba imagination na bango. Nayokaki pase mingi na kati na motema. Le Saint-Esprit répondre ngai ke non. Ezali na basali na Nzambe bateyaka bino bana na Nzambe. Bateyaka biso corps du Christ makambo ya ba imagination na bango. Saint-Esprit lobi na ngai bonazo répéter pour vous comprendre. Le 25 mai 2024 na ba 7h20 Saint-Esprit bandi koloba na ngai. Alobi na ngai yo teya kaka yo ango nani ngai o mama Elijah. Saint-Esprit alobi na ngai yo teya kaka makambo oyo ngai nazali kopesa yo. Ngai mama Elijah na teya kaka na bino makambo oyo ye apesa ngai yango nani Saint-Esprit. Na lamuki na komi na zongi sisu na pongi na bandi koswa na kangi misu me na lala kite na bandi koswa na Saint-Esprit na kati na ngai koswa na zo sola na Saint-Esprit na kati na ngai. Na tuni question batata wana misato ya mikolo oyo batu nyonso tu bazali kotala na se na Congo oyo batu nyonso tu bazali kobela bango soki banani bino moko ba kombo wana Saint-Esprit abandi koloba na ngai bango bateyaka bato makambo ya ba imagination na bango. Nayokaki pasi pe mawa nayebaki te ki basali na Nzambe awa na se na moyo bazali koteya bana na Nzambe bazali koteya corps du Christ makambo ya ba o bango bonko bazali ko imaginer. Saint-Esprit sunga bino moko na moko. Saint-Esprit sunga corps du Christ nyonso. Saint-Esprit posa na ngai ezalaka bino bana na Nzambe. Posa na ngai ezalaka bino bana na Nzambe. Bosa la relation na bino, intimité na bino na Nzambe akela likolo na se. Dieu de l'univers mokeli na miso to. Nzambe akela mopepa akela mai akela mabele. Nzambe oyo akela yo na image na ye. Nzambe oyo akela yo na bolingo na ye azwa pema na ye molimo na ye avandisa kati na yo. Nzambe wana bino bosala na ye relation. Bofungula mitema na bino. Nzambe wana salaka grâce na mutu nyonso tu alingi. Nzambe wana salaka ngolu na mutu nyonso tu oya sepeli na kosalela ngolu na ye. Pote bo banda koyoka makambo oyo. Po ye moko banda koloba na bino makambo oyo bino boyebi te. Nzambe alobi na ngai bo. Il faut. Nzambe alobi na ngai le 24 mai. Alobi na ngai bo. Nzambe alobi il faut ko collaboraka na Saint-Esprit. Yo mutozo talangai. Soko collaboraka na Saint-Esprit te message oyo kota yo esunga yo. Yo oyo ndimaka te ke molio mo santo alobaka. Molio mo santo avandaka quelque part te. Molio mo santo avandaka na kati na yo nangai. Molio mo santo avandaka na kati ya province moko te. Molio Mosanta vandaka na ville moko boite. Molio Mosanta vandaka na pays moko boite. Molio Mosanta azali partout parce que c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même na kat na biso. Mutu moko ta kokosa bino bana na Nzambe. Ke molio Mosanta vandaka na province moko. Ke molio Mosanta vandaka na pays moko songolo. Molio Mosanta vandaka na kati na mitema na biso. Na kati na mitema na biso. Ba oyo nyoso bandimela Yesu mokonzi mobikisi. Saint-Esprit avandaka na mitema na biso. Mutu akosa bino te bana na Nzambe. Webi makamuni na zoloba. Saint-Esprit avandaka na pays mon côté. Saint-Esprit avandaka na katanda ko mutu mon côté. Saint-Esprit akota ka toilette te. Saint-Esprit alia ka fufuna pondote. Saint-Esprit asum akota ka bo permettre ngana loba parce que zo matanga na mutema. Saint-Esprit alia ka likayabu na kwanga te. Saint-Esprit alia ka fufuna madesu te. Saint-Esprit alia ka ba prière. Saint-Esprit avandaka na kat na biso. Saint-Esprit asukola ka mai biso to sukola ka te. Bino batu boyi bibe min koleka ngai. Nzamba lobi église dino bino bokotongela ngai. Ndako nino bino bokotongela ngai po te Nzambe na vanda na kati. Ezate. Parce que Nzamba za munene koleka munene. Na kansa bino batu bosabona awa boyebi video moko na otoko sala kala mingi te awa. Nzambe Dieu de l'univers. Nzamba za munene koleka univers. Bino boyebi sanga siko Nzamba ngwa kovanda na kati ndako moko songolo, bien na kati na province moko songolo. Wana Nzambe andenge nini? Point d'interrogation. Bana Nzambe
bolamuka na molimo bolamuka bobanda kobondela nzambe nzambe alobi na yoka ba prière na bino te na répondre ka bino te parce que mabe na biso nde kabola ka biso na nzambe mabe oyo kangama nango mwana nzambe kotonga oyo kangama nango kofinga oyo kangama nango lokuta oyo kangama nango koyiba oyo kangama nango yango nde permetaka te ke boyoka Saint-Esprit yango nde permetaka te ke boyoka ye bien bobanda koyoka be bobanda ko collaborer na ye na salaka vidéo mususu ya Saint-Esprit banda kala Saint-Esprit aza malamu c'est Dieu lui-même na kati na biso Saint-Esprit avandaka kuna kati na biso avandaka na ndako moko te na sena moyo avandaka na place moko quelconque te o batu bakenda kuna bakenda ko dore Saint-Esprit aza kuna avandaka na kati na mitema na biso bosukola mitema na bino bokabona na makambo nyonso to eza ya mabe nzamba lobi mabe na bino nde kabona ka bino na ngai boyeba kotika mabe boyeba kotika o nito sepelisaka nzambe te po te banda koyoka ezali facile te ezali penda via sacrifice po ba mususu po soka kosi bato mususu na sena mo soka kosi te azomona kazo pema te donc lokuta ekoma ndenge aliaka fufu lokuta na monoko ne kobambela bato lokuta kokosa kofinga kotonga koyina ekoma na bango mot de vie ekoma na bango donc vie moko o basalaka ngo chaque moment soki akoki soki akosi te akoyoka on dirait akoyoka bien te bana nzambe kisi ya koyeba kotika makambo wana nyonso tu ezaka kende na maboko ya nzambe miyambola ezaki sini sala repentance tubela masumu ne pa epa ya moto te kende pa ya nzambe lela na kati na chambre na okanga porte bondela nzambe wana za partout nzambe azaka na kati na église ya moto moko te songola ke faut ke na ndako no bondela lokuta bakosa ote nzambe azali place yo zali nzamba azali kaka kuna na mangengenge te o faut ko mata na ngomba mangengenge te biso bato toza na mangengenge te tozo sambela nzamba nazoyoka biso te nzamba nazomona biso te nzamba azomona biso azotamwa na biso azosolo na biso bofungula mitema na bino bolongola nyonso to soko zokoka te yambola sala repentance tubele pa kokendo tubele pa pasteur te kokendo tubele pa prophète te pa yomo e pa ya nzambe yemoko akoyokela biso akoyokela omawa nango soko sisi ko tubela tumela maboko likolo tata nzambe nazu motema nanga na pesi maboko na Saint-Esprit nazu motema nanga na pesi maboko no tsekiti na bokonzi no na kati na bomo nanga na kati na motema nanga renie vanda na kati nanga dirigenga do banda ko sona Saint-Esprit wana lobaka Saint-Esprit wana alobaka ti le lazali ko lobela nanga ba message nazu ngo mokoni le 24 mai le 24 mai le 25 mai le nazu sala vidéo auto ça le 26 mai 2024 Saint-Esprit anaza na bomo soki bozali koyoka Saint-Esprit te bomitala na kati na bino botala nini ozali ko permettre oyoka Saint-Esprit te botala nini ozali ko bloquer pote yoni oyoka ka nzambe aloba na yo te ezali kaka masumu bosenga na nzambe asukola mabe na bino ko bomba mabe ne pa ya moto meli boso ya nzambe babomba ka mabe te nzambe ayokela mwana nyonso mawana ozalaki bolamu na tata nzambe apesaki ngai pote na kabana bino bana na ye nzamba za lokoma sanjoli nzamba batela mabota na bino na yebi ke biso ni tozali parfaite na sena moyo mais ngolu na nzambe na kotubela vérité na yo ya mabe na yo pa ya tata nzambe nzambe wana olimbisa yo nzambe na kosukola yo alinga ka onde ngozali wana fungola motema na yo kende pa na ye tubela miyambola mabe na yo pa ya nzambe wana akolimbisa mabe na yo akosukolo pe akoprotege po banda koyoka ye ndenga na yo kaka parce que aza tata na biso nyonso nzambe azali propriété privée ya groupe ya bato moko boye te non nzambe azali propriété privée ya baprophète te nzambe aza propriété privée ya bapasteur te nzambe aza propriété privée ya bapotre te nzambe aza propriété privée ya église moko songolo te nzambe aza propriété privée ya pays moko songolo te be ya province moko te nzambe azali c'est le Dieu de l'univers alobaki na nga azali nzambe na univers nzambe na mavula nyonso nzambe ya mokili mobimba donc azali partout place no tozwami yo yeba na kotika mabe na yo yeba na koyambola liboso na nzambe wana ausala o bolamu azali tata na yo kelaka biso ma akopili akosukola akopurifie yo akolongola yo mabe nyonso te ezalaki na kati na mpe akopakolo mafuta ya solo ya malasi
parce que moto soko leki mabe leki o mingi na kati na nzoto soki boyeba kiloko te tika tena fungola bino parenthèse soki moto leki oza moto lokuta moto kokosa moto oyo noto sala ke sepelisaka nzambe te ezaka solo mabe liboso na nzambe. Voilà. Yo moto zo continuer na kokosa kobukaka lokuta kokosela bato makambo oyo noto ezali ya mabe ya négative yebaki oyaka solo mabe liboso na nzambe. Na bomoto bozo mono pakoli parfait ozo solo kitoko mais liboso na mokeli na yo mabe na yo koma ka solo donc mabe ozali kosala bamba acte mabe ozali kosala ezali solo mabe liboso na nzambe. Soki boyebaka te boyeba yango bino bana nzambe bino ba obozali ko dégager ba solo mabe liboso na nzambe bokende pa nzamba sukola bino na ndenge nini bosala repentance bondima mabe na bino bosalaki bosenga bolimbisi nzambe wana lingi bino de bozali alimbisa bino yokela bino mawa ozalaki bolamu na tata nzambe tikete nzambe ya bule mokena likolo na se aviste mutu moko asala ngolo epa ya bino epana na ebana na ye. Amen les enfants de Dieu. Tikete bolamu na nzambe e protéger bino e bomba bino e batela moko na bino place bozwami ngolo na ye esala na bino. Amen peuple de Dieu. Bye bye bye. Pourquoi malamu tongo malamu butu malamu ça dépend ya mboka obino bozwami bolingo na nzambe e batelaka e protégeaka e dejaka. Amen. Bye.